notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Yona Robino Mundibu na dance na likolo wasi. Ngas ko za likolo po na za ya ifa. Tu yana ba style bele. Yeka aina style abundani na kupwa yeba na ndinga Robino. Atika ko ba mambo bazo na lati. Bato ba banda ba fitini tango ba papa ba lombo ba no beta musique bango bazalaka. Bazalaka te. Est-ce que lombo ko no luka suki ba musicien na banda. Ke aya ba to sala fitiri ndingo yebela ki grand maître loam. On sait moteur. Mais ce qu'on m'a fait, on a benga moteur au yemba. C'est que ça moi na ya Congo le va mettre Gims. Asa on a Congo tout monde na yolo, ayembi yolo, lelo ayembi yolo, yolo est validé par moko. Regarde-moi regarde-moi ya monde et pesi ba tout. Et pesi ba tout et donc ba comme dit lobé là ba musuko côté studio ba ça. Te so ba benga mettre Gims ba yembi na ye, ngona accepter mettre Gims mutachilo boko. Te a bengi kaka po frère mais surtout yema na biso tout ça la maman na biso ndenge zalaka tant que ça joue super mettre Gims a benga ndenge pe ba benga après akokina mais na YouTube comme innocent si ça maman na nyonso mais Robino c'est comme si innocent Robino c'est comme si il y a tangela na komona ta ibo dans le roi yemba ta za danser faut so côté na maman ba danser ndenge bon ba no tout na maman. Voilà bana poto bana Afrika bana mokili mobimba esemwezaka ya biso tato ebake boza ebele bovandi bozolanda Info 16 site na bino oyo eza sérieux chaîne na bino oyo ya kitoko epesa bino information ya Kinshasa information ya RDC makambo ezoleka na RDC lelo tokobeta masolo ya musique webi ke 16 alinga mwa mingi politique mais et pour empêcher biso pete ko tuna musicien na biso moi lisolo moko moke ya mboka ezobeta mage bango ba kimaka on nga za politicien te mais ba biteke na kati ya ndole pe politique et kotaka mbote lisusu na balandi ya Info 16 bo continuer ko s'abonner déjà retour ya site na bino www.info16 déjà eza en marche ya auto sengi mutu nyonso a s'abonner mutu nyonso oyo alingaka chaîne na biso na YouTube Info 16 mais kende pe lisusu kotala site na biso internet le www.info16.com na yango to yambi artiste na biso to retourna lelo soki yepe mutu akoma chorégraphe danseur et pas ya Ferré chair d'épaule les padres les padres ndenge bato nyonso babengaka ye yango nga mpe nabengi les padres na ye tokoyeba kosola masolo ya makambo oyo ya baclip ya lelo oyo ekomi kotya bamakelele bapolémique ebotami ebelebele me na ye tokoyeba kosola mpe ndula yango ndenge ekomi na mame mwa trop na yango tokoki kopesa ye mbote Evariste bonjour. Ouais, bonjour 16 bonjour vraiment donc je suis en déplacement parce que maman est là. Si je suis maman wa boti yo. Maman wa boti ma foi. Pour ça maman wa boti ça kufate. Azala na ye. Mutu zo tuno te akufate mais nga fuma maman za. Azala ye abela ki mo misu ya ki yende to kitaki na mona kitaki sur le terrain. Je pense qu'il y a déjà ensuite des traitements qui to comme mutu rendez-vous na la semaine prochaine de Rwanda. Azonga sur un grand hôpital où ils ont matadi qui pèse donc un grand hôpital mais donc bala qui pèse ba yebo zana ba qui va passer par là bas donc c'est bon je pense que mais biso to yoka ke okendaki pour na obetsa ba show ba jour comme producteur pour toi bana oh justement je suis un danseur de faire gola j'aime d'abord les danseurs des babina bana na bango bazana
baza motivé les biso ba motiver biso na ba kipesi wana tant tous autres bina ba motiver biso ti tous ba courage de l'eau tous na ba jet set tous ba papa social faire gola Jésus de Nias Nzambe ba yembi muto zo bongisa ko yimba ya muto nyos na banda ko na bana parce que ba koti ma lusu po ba ino ko bongisa so ba voir Nzamba bayembi nde nini tozana batu bayembi baza ebele koma ya kokoma nzambe ya bayembi me bayembi baza bango nyonso ye paza ka muyembi te yaza na catégorie tout ye to bien maître chorégraphe danseur to bien parce que mutu toi yebi ke faire rigola Jésus de Nias mutu ya boss na bina ka dégâts donc on va mettre chorégraphe donc to ko la point nazate surtout ye kota banzambe ya bayembi donc mutu toi yebi ke aza voix on le donc na yebi na ko expliquer te donc oh non digital voix moko donc on nzamba sipela na mosuka zo yemba. Mais apparemment des total là pour na total la clip na bino regarde-moi félicitations l'artiste Ferregola regarde-moi eza a betekango pour à créer rivalité ou bien à créer polémique na bato ba beta ba acoustique tondeni a vous créer polémique parce que yemo na mtabanda ki acoustique abanda ko na pompage les arcades ont une confirmation. Donc, il faut un pompage, les musiciens font l'actualité. Il y a un pompage physique, pas dans la salle ni la carte. La musculation. Voilà. Quand on a physique, tout le monde, on a fait pompage. On a fait tout. Si vous avez autant de nini parce que il est en bandi. Bolanda na ba featuring. Te featuring. Pour falinde mo na ba featuring. Après bino bandi bolanda landa. Pompage pe bon to vérifier na no pompage so bino. Ba tu ba banda ba featuring isa évoqué te. Ati ka ba mambo bazona la te. Ba tu ba banda ba featuring tango ba papa ba lombo ba no beta musique bango bazalaka. Bazalaka te. Est-ce que tango ba à l'époque soulèvement bon vous arrêtez babana déjà vous bête déjà ma featuring ba nigérien ba gabonais ba nan babana ko ya buka ba musicien congolais biso nde mutu ba musicien biso ni kemiki on mutu ba BBC fierté ya Congo parce que ba lingi Congo isa mingi nande ko isa ni photo kama photo pour moi danser ok biso tozalaka na rivalité wana ke ba musicien de banda bazo rêver Congo ke afoye bana musicien mo Congo foye bana moni faire gola tikala na ngwa menabité na idéologie ba financier kala ya mona ba musicien de banda ba ya ko lukaye ke ye moko asala fite ya benga ya pardon edinga ko eza orgueillité eza fierté ya Congo parce que est-ce que vous dites que 16 à l'époque il y a barati est-ce que l'homme qui nous luka soki ba musicien on a banda que y a tout ça la featuring ndemo yebela ki grand maître l'homme on sent monter ba on va no rêver biso to ina ba époque ba wingi o senti dombolo siko lelo to bimisa Arafat azwa wana watazwa na Congo siko ndenge biso to pesa bato na buto bana ko luka ba subango mais to kuit ya moni faire gola aza na temps wana te donc so moni faire gola beti featuring eza ko ba bengi so tali kokoko on frappe la porte ba benga yekele chéri nanga eza ba benga donc asa ba featuring ebele ba benga ki mais so moni faire gola bi bona benga muto ya koyemba sika mwana ya Congo lo ba maître Gims asa mona Congo tout mona yolo ayembi yolo est validé mbala moko vous comprenez tout na ba idéologie ce nini et ça là que bisoto kita makasi ndengwana poto bana ko rêver baninga na biso ba libanda donc yana bango komi kozala lo l'événement moko kasi na biso bato bazo bebisa la musique ba petit musicien meke wana ba yeko bebisa musique ba bina filé et bana ngante
kasi oyo babimisika eza babena file tozoloba bato babimisika te yo zotuna likambo miziki bato ya génération bato balingaka mingi kene kokanga kene kolukaka bafoto bato balingaka mingi kene kolukaka basalaka bafeaturing te featuring nga nayebeli na Kinshasa moto mpena apesi vent wana gu lisusu na Kinshasa eza Fally Ipupa nautotalisa yo sikoyo kana apesi un bon exemple exemple on apesi tout le monde ezala Yannick na Montréal na Canada azolanda ngo mama wifi bofili na Montréal azolanda ngo donc je pense que les fois Londa na Paris pe azolanda je pense que moi lek na biso Douglas Mundibu play na Kauka azolanda sans oublier Sol azolanda donc je pense que bayebi ki featuring wana eza biso to banoluka mote eza bango bano rêver biso eza le quoi 16 mais bazo rêver 16 yo mo ebike bato la to babimi bimi eza pona ngai alors yo mo to okomi komi diminer sur devant bango est-ce que ba kopesa so po wana on a compris très bien alors sikoyo comme olingi bino bolingi featuring mingi ezala biso na biso bana mboka mais ekoki pe ko arriver netelelo faire gola abengi frère naye Fally Ipupa ya robenga te ya benga la télé explique que déjà le ba bengi pour ya benga te bon et pourquoi arriver que Fally Ipupa El Marabia abengi faire gola le padre basala mo eloko moko ba sepelisa moko moteke eloko moko za na moto makasi déjà boss déjà fait rigola je suis Nias Nzamba bayinda c'est plaisir de jambo parce que plaisir de jambo ko bozui regarde-moi ya monde et pesi ba tout et bersi ba tout et donc ba comme dit lobela ba musuka ko studio basa te ya mo le bersi ba tout déjà yemo déjà à ce plaisir de jambo ko auti vol privé ya kikina et jouer la photo et il y a la présidence babutaki azaki innocent et wata na fête ya président tala ko ni vandengwana président de la République démocratique du Congo asamba ambiba non regarde-moi il faut ça la chose exacte na rolala ti ce que la yo kyango kaka eza le voilà dans surtout la na kiti ya mona kitangwa yekaka tout le monde a zoki kopema c'est-à-dire repos na nzembo na Ricardo mais toki ke na concert wana pekaka na podium ekomaki président na bino fere akomi koboya bato na podium baliesa ye mbongo alingi bato mosusu to basimba ete et voilà ça va les ont dit c'est ça la montée et d'abord je pense que yimo déjà azana mambola ti ya baboya kosimba ye ibambone azana mote et ngambo tout simple danseur comme je suis Évariste na benga so na bengi ayambanga facile yeza maloba lolendo onati azana ba bisalela wana te o batu so bazana ngo wana di azara simple azara très bien un bon gars un bon tonton un bon garçon ayebi ko solola ayebi ko pesa mutu valeur ayebi ko pesa mutu loyema na ye lo miaka na ye makasi makambo zo lobana oyebi ke batu musu ba ondi mana bango te po ba yebi ke faire gola mama norgueillé so pusani pembeni ne pas pesa utu mbote ala moi passe mamwana ozo lobana za ça c'est contraire batu oyo ba to yebi mutu ngazana mambona wana eza mamuna ete yo mte yo ndi mutu yebi mutu na mais na président na yazana mamona te yo mutu mamuzo loba mutu mwana zana na to yo karango yebi bon to koti siko na likambo oyo ya featuring yena Maître Gims clip jusque là non bimika kate délai tout monde a ba photo réseau défilé na biso to sala na internet si vous avez raison biso to sala ka concurrence tena bato donc je pense que tout ça les concurrences faut la loyale les hommes avec loyal là to linga mosuté oh na concurrence loyale to lingi loyal on a tout donc biso to linga so royal ou on est ya boulevard wa te royal te mais loyal te to linga royal wana so to chango et boulevard munene yango ko kabola biso bino za kuna biso to za koto donc moi to ça loyal on les a donc je pense que tout ça vraiment pressé tout ça na biso ndenge nzamba zo petit de biso ndenge nzamba zo bongisi na biso déjà besoin que déjà regarde moi et puis si bien tout donc de wali boma donc tout besoin zo biloko
banzembo ya sika je pense que banzembo ya sika ezali oyo tokoloba te na biso deja tozwa chance ya koyoka bafitiri na maître games bawoli kutu ya makasi koleka kutu wana eza principe ayengi mingi ye moko ayengi nzembo liboso abimisi soki abimisaki o te nabwaka na maître games te nabwakaki te songo nopakala obolinga koloba kaka o te adiembeli na pa moto intere mais lokola yo ende bato balobaka ndenge wana te bamitema mabe oyo balingaka te bato bazala bien amiyebi donc je pense que yango tobwakaki force na biso moko le faire rigola alakisi force na ye kaza capable de kosala tout que monde entier ndima regarde moi monde entier tout endimi le soba bengi maître games bayembi na ye ngola accepter que maître games mutachi loboko te abengi kaka po frère biso toyemba na biso tosala mama na biso ndenge ezalaka tant que ça joue super maître games akobenga ye ndenge mpe babengaka prise akokende na ye mais eloko liboso ezalaki nécessaire mpa na biso ya motuya fo ye moko nano faire ekola jésus de nias moto ya yambo nzambe ya bayembi mais aussi ta ya otala mpe babiloko ebimi sika jalo ozalaka ne deja kombongo ezalaka nango deja banda kala bino ni bokomisa ngo sika te te kotala yango ezala deja qualité ya otali mosala ninga otali clip ya Fally Ipupa otali mosala mais quelque part mpe ezomatisa culture congolaise ojuge yango ndenge bon wana deja ezalaka nango deja te oyo asali nde toolobela nani yango asali naolobela clip ya Fally Ipupa oyo asali bon nano azwi te yango otala ngo te est ce que eza fere moto atinda bino bozala ndenge wana obien na bina nazwi te ya kotala ngo te bozava clip ya bina fille asali Fally oui asali clip oyebi no nayebi te bon bandeko balande ebimi kaka kenge kaka nzambe na ngai somasia eloko wana ti ozoloba bato baokama mpo bato tu bayebi yango nayebi te nazala na kisasa nakutaka net nazomona ngo te nayebi te donc nayebi te oso ebimi c'est bon nakomona nanga mais eloko mwa ndenge ntango ebimi lelo esali makambo ezaki regarde moi ata obotamaki na toilette ya info 16 tokomi kokende malembe na suka ya lisolo na biso evaliste na mane kolobela concernant likambo ya Weranson le roi de la forêt oyo azalaki ex boss ya Ferregola Charles de Paul tomoni ba relation ekomi kozonga malembe oyo ezosepelisa biso boss nanga non Weranson oyo azalaki ex boss donc pire vieux ya boss nanga à l'époque bazalaka na wenge musique à 4x4 BCBG bonjour bango tout boss né na maison mais bazalaki confondateur nani cofondateur bango misala bazalaka bango 4 mais oyo nga nayebi nango banda lelo timoka bilepe oya na kotikala kochange te oyo nga nayebi ntango nazalaki mwana moke bongo na kolongola ngango ndenge nini ata obongisi ya sika nga na kotikalaka na oyo wana ya kala wana parce que eloko ya kala yango nde ezalaka originalité mais bazalaki kuna mikonzi ezalaki Weranson Didier Masela après Adolphe ayi kolanda fere azalaki te bango tu bazalaki baconfondateur ezalaki Didier Masela Weranson Adolphe Longis na Ferregola juste nuance bango 4 bato tu wana basala bateste bazwaka bango bayeti après bayi kobenga japonais ezalaki ndenge wana bato baolanda biso bango bakojuge biso toyebi te mais relation te bayebi ezali relation sikoyo ekomi ndenge nini comme si bozongisi makambo nyonso pio bazongisi bien tozongisi non pour guerre moto banomona des fois bamusicien ya Ferregola baoloba boye bamusicien totikala kotake vie na biso wana te totikala kosala yango te loba bango basala yango ya moko sankara namona Sankara azofinga alimba na ye mpe na vie jaloux tobozwa mpena moto akokani na Weranson wana eza clip yana bato misu basalaka mpe clip azwi elongi ya Maiken adécouvre kaka bimaka loka Maiken mpo esala bien kasi siko bino botiaki vie jaloux bima Weranson te elongi wana ezalaka ye te jamais bozwa mpena suzi mpena azalaka suzi te elongi eza ye te motu na moto azalaka na elongi na ye bozwa bamapasa te mbala moko elongi na ye mais pourquoi bazwaki na bango ata yo te ojoue place wana maîtresse déjà jouaki ya moto
Kabulinga face à Wera. Mais ça, c'est qu'on a tressé, il y a le banquier, Rossini Lumende, t'es cassé à lobby, fallait ebimara forme à Wera. Forme ni zolo ba forme ebimara loko so ça les qu'on a yo au bonus nous landi ni muto ebimi loko le siko ya za ke côté bon zo lingi ni ko en tout cas. Voilà tout ça là. Evariste naye boyebi ke soki oza na émission naye et ça la biso bien. Mais na minute yo ba discussion il y a nombre de vies na YouTube comme il n'ont ça si assis ça mon nyonso. Mais Robino c'est comme si Robino c'est comme si il y a tangela na komona eta ibo dans le roi yimba ta za danser faut so côté na maman ba danse ndenge bon ba no tout na maman Robino yiko kutanga maman ba côté ba to yimba te ma te ko bitanga ko to payete donc yema faut tanga yesu ko no tout na maman danse tango ba no tout ba ni ko comparer sur ngana yi. Bon, ça va toquer dans des wana. Yona Robino Mundibu na danse na nya likolo wasi. Ngas ko za likolo po na za ya ifa. Tu yana ba style de belé. Yega aina style abundani na poa yeba na ndinga obino. Asana moi fort. Chana no boyo bina mata. Because yeba robia sala danse na yewana isala bien. Bien sûr ça va bien. Mais d'abord aza leader ayembaka abina radaje. Ayembela wapi? Foni. Ana si. Bon yo mo tangela na nzembo na yewa yemba. Nzembo yana. Ouais, ya rumba yemba. Ya Robino Mundibu. Et boya avec mulo ko besoin na yebiso kage bo tangela na fabrication mulo bomba moko. Yo homme de polémique Evariste. Mais c'est on est là Rabino. Bon ça c'est comme si armée mo bofungwa ma côté a fali bana batunaye ba côté la raye côté faire épée ana batunaye surtout Robino Mundibu au moins na côté mo boye a télémeli faire. Au moins à côté mon boy innocent à commisifere à bomi fali et à la ranini na gacha te ezana mo pona ko komande wona te to ya question normal o tuni ka mamba frère na biso na Robino Mundibu ye aya po so ko tuni ko kotsare na ba ligne wana ti kotsare na ba ligne na biso le to bina ka bo muni ko so tuni ka ba question eza bien na répondre kitoko na ta so peut paramettre neza so ko yo zo zo ngamo ko danser ye na fandi awa. On a comme danseur chanteur. Pourquoi on a comme danseur chanteur? Parce que nous avons représenté na ina. Na ko futa mbongo na ina bana ina ba otala na ba makaba. Ba yebi ba otala ngai. Siko nous avons ba collègue pe ba otala ngai. Au moins. Siko nous avons ba collègue te ba yebi te, nous avons ba professeur te. Surtout yebi lo ka depuis pesa mbongo ni mina to vanda. Yebi lo ka ndimo. Siko ko ta côté wana ndenge ni. Côté Robino côté wana enga kilo de unga alelangai ukota kotona ndeni Shabani reko ukota ndeni. Félicitations au commissaire va progrès d'achat. Mais ici ok, ne soyez pas pressés, soyez prenez papa chez Galoba. Tant que il okozala. Tala papa chéri lo kwaya kinamu to yesa ibango bokozala wana banani ba se distraire ba kozala wana parce que biso déjà regarde moi yango et puis makam na kata makam ozela ki biso soki bandenge ni to laxi bino ka ke non to za na capacité à ça le loko tout no aide mami ko ba mona était kitoko. Voilà to komi ko kende face na patronne à Yebi. To komi ko kende ko chiter na biso na lisolo na biso. Mais na biso DG Polo, DG ya malamu, DG kitoko. Mais na biso ya pichu botoko, protocologie. On de l'endom ve na biso kitoko jira zamba ba ya visa punda kitoko. Fe na biso ya mbala. Ah ba biwo na sonde to tanga wana muto azalaka l'échec. Azati. Na ba biro na biso to ne la tangelo boko neti je reste ça ma foutre la banda. Le pan demi parcelle yemo. Soto ye pichu botoko monde de ndombe. Azana deux parcelles na ngenge a foutre la na bon marché. 4 chambres salle de ma moto. Tala nenga vivra, tala bono ya ve pichu botoko. Yemo so tele mo ka moto ala la bien, aliara bien. Si vous voyez un voisin, il y a chez Vital.
Oui, parce que je suis vital des alacas. Parce que t'as là-bas, n'habité. Voilà, Toyebi que Déjà pour le coup de Kolobata, on a 5e niveau. Et pas faire évoluer la Toyebi que oui, Marabuzali, c'est normal pour défendre le mouvement. Tu n'as pas défendre, tu n'as pas ils ont bien, ils ont clair. Ils ont bien. Mais pour tourner mon boulot. Bon, on dit que ça n'a pas de bon, parce que tu as différents musiciens. Même musiciens vivants, on a pour te rejoindre. Tu as bien, t-shirt Nagata, ils ont karaté. Nazo me rappelle la mbate. Donc, les jeunes balinga ne tous là tellement yango. Sur le yo muti pour ton anga danser, regarde-moi. Ah merci, fais de bola Jésus de Nias Motayabu. Yo que le gozo rene. So quand me kolo tapati kara, regarde-moi. Moi les bana qui ne va pas sabino de so de gars va no là sur le bio zano bien mutu wa ngalo bana va dire regarde-moi. Fatala. Voilà, regarde-moi, Evariste Sengozagi Abisso ya Koyambayo na émission na Abisso, to remet pratiquement la souka ya l'histoire na Abisso, nini oyo oyego ebisa na balandi ya Info 16 et puis ba fan na bino pour na mouvement na bino avant to kabwa na Abisso. Bon, il est quand on va na sepela ba fan na Abisso tout ba oyo baza na Abisso ba soutenir Abisso, faut la vrai gaulois ya solo. Pourquoi bah nifa londa ya mama polo, donc faut vraiment besoin de soutenir je pense que tout le monde, Paris, Belgique, Hollande, Bruxelles, et dans le monde, au Canada, à Montréal, Yannick Bossangue, à Montréal, Maman Wifi, Bofili. Donc je pense qu'il faut vraiment soutenir Bisso, besoin de décider. Surtout zone Mbanzamo qui pèse local Matadi Boma Mwanda derrière tous à la cima faire la justice de Nias pour pèse ma cambo pour comprendre tout ça le nom salaire malamu biso to loba lobakati mon salaire na biso ndemu to lobaka mbote pour to kabwana mbote na pèse na petit na propre petit frère propre play mundibu na kauka play mundibu netika robino mundibu te oh est-ce que lui ok non musigate comme on a Douglas play mundibu comment les arrêter donc as play tant que play donc les a été héritier scram est-ce que c'est héritier alors donc il y a play mundibu na kauka na so ba on bien play mundibu na kauka donc mbota trop sans oublier sol na kauka lisusu et sans oublier va play tout Shekina sans oublier Ibrahim Kalema et Mabouma Base Nicolas Nabisso, il y a Maman Irène, Charlie Solo, Eric Massidi, Michuriaba, Germaine Nombote et sans oublier Aurette face la patronne, moi c'est qui tourne en Katabassi, honorable Sylvie Bitaf, maître Coco Caillou de Missam. Voilà, sans oublier petit Nabisso, il y a danseur Alpha, 1 million de garçons de hasard, on a contrôlé qui tourne et Elvis Nakipwanza Moto. Voilà. To komina suka merci na bino baebo yambaki biso na bandako na bino to tombele bino mobu molamu to tombele bino makambo nyonso ya kitoko bo continuer toujours ko s'abonner na Info 16 lelo to yambaki Evariste ezaki bien poto sola na yebo moi c'est kitoko a Maghreb na matna bien marebe na matna nous sommes là sur la monio passe na marebe mwinga donc moi c'est kitoko social maman social pour la lelo to sukiawa butikala malamu kitoko notre dimension les Congolais voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm papa na Kevin agence 16 j'étais à Mila Bazako Kadesa Kokola toujours imité mais jamais égal 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité,
mariage, reportage d'aide,